Vidéo moko ezotambola na réseaux sociaux to poster yango pe na deuxième chaîne na biso Twin Family TV 24. Donc ezotambola pe to tiango na chaîne na biso deuxième chaîne Twin Family 24 TV. Donc oyo tozomona na butu vidéo to caméra ya surveillance ezo capter mama moko aye na nzita kombo kaka ndenge ba demo babimaka basali cérémonie ayeti akoti na ndaku abimisi bébé ya bato andi ko ensorceler bébé wana soki po andi ko envoûter bébé wana. Est-ce que botali vidéo wana ezopesa nga mutu kosua esalamaka mpe ndenge wana butu to ezali montage bino omoni ndenge nini ezaka scène batie mpona baillustre biso ndenge bandoki batambolaka to basalaka to ndenge nini to suppose ke esalamaka ndenge wana e bébé soki baenvoûter ndenge wana makambo nini akosala na le futur to bayi na développement wana po tobetela bino lisolo makambo oyo eleki na lisolo ya lelo epesi nga mutu kosua nayebi te tokoexplika ngo ndeni biso na bino tokobetaka ya lisolo kaka ndenge tolobaka awa na radio Lokole Masolo tobetaka bahistoire vrai bandeko bapesaka biso bahistoire ezoleka na famille na bango na aux alentours na quartier partout na barelatif tobeta yango mpona konuire bato te mais mpona kosunga ndeko esika ndeko akwei yo okwea te. Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision Lokole bisika nyonso bozwami ba o bayebi ngai merci pe longoni ya matondo ezonga epai na bino o bayebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Je suis votre humble serviteur tata moko boye abetaka ndeka masolo na internet masolo ya ba histoire vrai pona kosunga communauté bandeko mosusu basunga communauté na ba politique na ba sport na ba musique mais bisto poni awa na émission radio Lokole Masolo ko beta ba histoire vrai pona ko talisa bandeko ndenge nini ya kotambola boni esika ndeko akwei yo okoya te po toyebi ke bino nde bolandaka biso awa tosala ba conseiller ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya ya bwania ba leki ya bwania oyo balandaka biso. Voilà lisolo ya lelo na bi epesinga mutu kosua na se référer est-ce que mwana azosala makambo oyo na mikolo et ko za teke na kibebe na ye cérémonie esalamaka ndenge oyo totali na video wana na butu tanga zaka bébé ba batali video wana te kota na chaîne na biso ya mibale Twin Family 24 TV okomona video wana ndenge ba osala ba cérémonie comment est-ce que ndeko ya ye pena bo ali mo akota ndako abimisi mwana abali ko sala incantation pardon ndeko apesi lisolo azali cousine ya fille oyo aza concerné. Lisolo ya lelo esalami na Polokwane ezali province mosusu ezalaka na Afrique du Sud kaka bandeko ya Polokwane mbote lelo écran prophétique ekoyi mpa na bino wana Polokwane Polokwane ezali mboka ya Jean René Golo boxer boxer K.O. ndeko azalaki opesi problème na yo a résoudre yango dans un clin d'œil. Boxer K.O. qui nous a quitté donc il paye à son âme ici car il a ça ba bien fait et belé oyo batu ba continuer à témoigner ti lelo boy lisolo yango et outi na ville province esika oya bande kofanda Polokwane lisolo za nini ndeko apesi lisolo cousine abi papa Fiston please betaka lisolo peut-être ba parents ba kolanda yango kotanga kombote po ekoluka mindondo po mindondo ça déjà na kati ya foyer na kati ya famille ngana mama beta lisolo yango sali nini oyebi ka nde tolobaka soko tutanga kombo te abi cousine na ngai aza na 22 ans abotama awa na mboka oyo Afrique du Sud akoli oyebi ka bana oyo bakoli awa complexe ya larate bazalaka mingi na ba camarade soit ya bana mboka oyo soit ya étranger ba rappela ko ba camarade ba congolais mais mingi penati po babotami awa culture mingi za ya mboka na biso te mais ya mboka oyo abi cousine na nga wana azaki na camarade na ye bazalaki en passe ensemble batangaki école primaire ensemble batangi école secondaire ensemble bazwi ba métrique na bango to diplôme d'état baza siko na collège quelque part na Polokwane ka collège moko pe kenda pe kombo to yeba ndeko tanga kombo nango te muninga na ye wana ya sud-africaine aza na 23 ans ye cousine aza na 22 ans. Papa ya cousine oyo congolaise papa na bango abi aza na 46 ans 46 boye
Donc imaginez un peu, donc papa ça a 46, moi on a 23, d'abord il a 23 ans. Donc il va ça jeune, bon papa ça jeune, papa ça a 26 ans je crois. Donc maman cause en a combien? Maman ce que bela cause en a 43 qui t'a donc cause moi ça a 30 kingandi kaka. On se réserve pour âge à moi ça pas mater. Maman qu'est-ce qui se passe? Abi ndeko mwasi wana to cousine na ngai camarade na sud-africaine wana ba mesana ki mingi do ba parents kutu ba yebana mais ba parents ba sa ba camarade te cousine wana moi ke na pe ba masana sud-africaine alali kuna sud-africaine pe moi ka pa congolaise alali na epi do ba yebe mo ba pire osakana te mais ba sud-africaine ba sa yepena na mbongo penate mais congolaise papa na bango ki munganga ti lelo za munganga na position pena ça va kutu congolaise moi à 23 ans na collège papa na bango asombela mutuka Toyota Yaris abitanga ko akoma mutuka Toyota Yaris ya pembe atambola nango po bango basa pena c'est bon tellement ba mesana ki trop donc muninga na inga na position te sud-africaine wana makambo ebele en ce qui concerne finance mutala ko salango moi na biso ya congolaise elle moko na école boye bakoza na ba camping bakoza na ba pique-nique moi ba frère mususu mike ndeko congolaise asungaka ndeko wana ya sud-africain pour ça la pire atala raster atala école te pour yepa goli awa koma ka le sud-africain abeta zulu na bunoko sakana te africain salobaka anglais kolobate français aloba meningala a début moi muki abi et comment na moment moko boye na moni camarade nanga ya sud-africaine a changé ce que to sika et ça ramène chose to dumbi to sale to sala ngam na bengela kaye taxi so taxi yé na futi na mbongo et que tika yeti pa na bango na pesi moi quelque chose mais et ko arriver na moment moko boye camarade wana sud-africaine oh so taxi a benga taxi moko a so futa taxi moko au moins to kepe boye oh camarade a sobi pe moi champagne ko to dumbi pe a futi pe facture oh ngana ba ko bilobela atien donc c'est que c'est bon camarade wana ya sud-africaine azalaki na boyfriend to copain na ye ya congolais kaka na polon kwande kuna mais congolais ngo baza pena na mbongo pena pete baza deka garçon normal et bande ko arrivé garçon a tellement da congolais nga pena na congolais jour moko boye to kenda to dumi to sale makamne surtout to kesiko na jina mutuka na ngana même na congolais wana na moi sud-africain na ke to déposer siko camarade na sud-africain na ndaku il fallait que ko déposer siko yo boyfriend na ye to copain na ye ya congolais abi a convaincre ngai wana muto abeta lisolo cousine na ye do a convaincre cousine o congolaise non tout ça congolais yo ça congolais ngana congolaise en tout cas moi camarade na sud-africain na ninga kaete obika mobile so landa moi si a convaincre ye na butu wana ayi balala na camarade ya na mobile ya camarade na sud-africain wana soki pe ko ka gu e so pe na partage jour wana ba koma ipe ko bima na mobile ya camarade ni ya sud-africain wana mais bango na bango ba congolais de père et de mère bozo na lisolo très bien bon na lisolo très bien pour émission Oyo Radio le coller ma solo to beta ka ma solo ba histoire vraie pour na ko peigner communauté na biso makambo esala matuza ka sévère surtout na bande ba okola parce que il y a certains à ta Bible lobby bana msusu ils sont nés fils du diable na ebité fils du diable ngo tout ça na ngwa religion na ndenge to moni ba incantation na ça na vidéo wana yotambola partout to ndenge nini pour c'est pas possible taba comme pour bimana officieusement quoi la lenga kunde pe même muninga na sud-africaine atikale ko yebate tisiko kuta ebité que non que muninga na congolaise abmakana boyfriend na ye ya congolais siko tango sud-africaine wana camarade ya moi na biso congolaise akomi ko sala pa dépense père moko do eleke lié bon peut-être mais eleke lié ateka na 7 abi bon c'est normal peut-être que a tricher peu quelque part jumbal moi mutambo y a pas de problème au moins la peine na ko lata peine donc échanger c'est bon abi moi j'avais pas compris ayaka ne pe na ndaku à cause un week-end à la lipe azongi pas de soucis
Abisiko, moi, j'avais pas compris. Quand on est à la mon andaku, papa, na maman, discussion, effectivement, papa, moropé, à sa mongangate, à la andaku, papa, au moins, à la, toeba, toza bana, tokoyeba te. Mama, kam takoyeba. Mon papa, yeta, koyena, tongo, tebika, sa na musala. Jour, mon couloir, bébé, papa, na maman, so ba oswana, et ça ramène en chambre, bana, ba yo karaté. Mais en passant, non, passant, yo, qui ka, ba oswana. Na yoki mama abi bana miki ozo linga wana okosuka mabe yo tata mukolo na bana miki boy okosuka mabe pena bana ba lokwa bana na yo et ça linga bana moi bien te bon na lection ka ndengo wana et le kana ngope pona bani siko ko benda bilili abi wata nga wapete la cuisine na ye abi bani ko kanta siko ba geste ba maloba wana e bani ko zonga bani ko comprendre quelque chose abi un jour tout à collège, tout zonga poste, tout bimi collège, depuis que ma collège mingi, et ça ramène à collège, moi être McDonald's pembe ni wana to restaurant pembe obetidia ba kami min kolia. To kendaka to le consort. Jour moko boye, camarade nanga wana sud-africaine, to vandi pe, to so après cours 15h, 16h moko boye, to le moi quelque chose non, dans un rendez-vous très important, faut na que bang 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 bang. Bon, il s'est fait que tu vois un camarade, si c'est un peu collé, tu vas dire sur le téléphone, il attend les messages, pour moi, sur le téléphone, à ça gentil, gentil. Tout ça, on a basi quand même, sauf que tu as gentil, gentil, on peut comprendre que, alors sur la période, c'est très important pour nous. Évidemment, dans la canton, on dirait ça, boyfriend né à Congolais, wana. Na moni ka ande camarade a telemi, abimi akei, juste ça qui n'est, akei na yi. Na bimi na terrain ta la beso na curiosité te na ta la mutuka nini e ko zwa camarade na la musika na mona ki mutuka lokola ya papa na biso na biso mais tellement na taki pe na kate bon na tala pe plate ça mo musika na monika akota mutuka bakei bon na taki pe na kate na bani ko benda makanisa ko benda boule ya ba film na mona à partir de kam auto beta lisuru. Bon, ça va à KIP. Bon, moi j'avais écrit on a hier car peut-être non, et ça peut être boyfriend n'ende ko zoyi. Bon, tellement peut to bane ko badiana boyfriend wana na comme liet boni na moni boke du mona moi na yo ayo ko zo moi na yo. Boyfriend na zonga selinga moi na nga wapi. Abi kasi moi na out. Atengo moni sud africain wana moni oyo ko zoyi oke na yabite. Nga na zuete kutu ngai naza na polo kwante naza na Johannesburg. C'est vrai, Bon, n'a pas na couvrir quoi masse na ça va premier ate. Na tiki na randengo wana. Et les cas lango pe ba jusqu'au qu'est-ce qui s'est passé? Na yebisa ki bino ki ngapa e bona la pa ba camarade nanga e consort. Et les cas pe mikolo mena moni siko na ndaku na biso tension pe na eza subiente. Papa na maman do c'est comme si ne va pas me baso yebisa biso banate. Baso yebisa biso banate. Siko muninga na ngai il fallait que tout ça na en fait collège organiser qui manifestation mo be fallait be étudiant to cotiser mbongo e consort blo mo ndengo wana bon nga na yebike camarade nga sud africaine pe yene nga ali wana comment ça va mike na e premier été dans la futa ki ngai mais ye et encore peut-être dernier jour peut-être azo futa na noté bon na tuna ki pété pour na tiki na ndengo wana chaque fois mikolo wana mona camarade za busy na téléphone. Jumo to fandi ka ndenge ka to fanda kaka na restaurant na biso wana kota ya campus na biso kota ya collège wana so to fanda ka asa pire ngai ayebi ku tuteke no ngai bona banga na boyfriend na yi téléphone za ko mesa et ça dit que à se dépasser à quelque se soulager tant que se soulager a umeli mwanda me pitanga ye ba camarade musu ba telem ba so ba camarade mususu ngasko na moni message na ekoti tantan ekoti pe trop par curiosité na zuka téléphone na camarade na sud africain wana tali boye na moni siko bandi ko sola na tali mutatini message wana kombo wana yebi yangote kombo wana na yebi yangote kombo ni akomi bon la esprit etinga na koti boye na bandi ko tala ba conversation wana tel na comprendre que on peut bien te. Qu'est-ce que je fais na ba conversation wana na tindi yango nyonso na phone na ngai pe na kekuna effacer kaka ndeza laka. Na fa ina ngani.
tant on peut camarade siko tant téléphone siko tellement message ko taki trop ba répondre te siko ba bengi ya ko benga numéro 1 siko e bengi on prend tango bengi na normal moi na mona numéro exact komika kombo on na yebi ngote na bengi na kombo na camarade sud africain na ba benga yo ajuta nga juibo yebo ka yebi code na ki ko sola musika solo siko détail moko na mona ki wana na moni sikoyo camarade na nga komini mutu wana bino pesa nga mbongo na anglais pesa nga mbongo aka piso pesa nga mbongo te na ko publier vidéo oyo ya nga na yo wana na routine yango boso mwana na yo et ça dit siko bien te na tiki na ndengo tango siko na zongi na ndaku na bandi ko vérifier effectivement camarade abandé ko sala dialogue na papa moko quelconque tellement la tingi message koto yo mais numéro wana na mona ki yango te na kanga ka kombo wana na tiki na ngape ka ndingo wana na mona ko da bien te j'avais compris que non donc c'est que camarade na nga komi na sugar daddy azui papa moko ya mukolo yango papa na osalema kamwa mais j'avais pas l'idée c'est ça papa nini siko na bandi ko landela donc camarade il a bien codé do yeba giteke ngana ko yeba makambo wana un jour na quoi une occasion sur ya téléphone à camarade nanga na vérifier ka numéro na numéro wana benga kana na copier numéro wana na téléphone na komi na téléphone nanga ina bombi na mekta na komi na téléphone nanga na meko benga ba misi numéro ya papa o ya ngai na kamwe ya kosaka na se maîtriser doki camarade na ngai ya sud africaine abandi ko mana papa na ngai camarade nanga ça na 24 ans papa nanga ça na 46 ans maman nanga ça un peu trop jeune et pesinga ko mutu ko soa ko sakana te do akanisa bi do papa na mama tant ba bundaka ba discutaka na ndaku et ça rende pour na camarade na ngai donc ngam na miso ba parce que c'est moi qui ai amené camarade na ndaku abi pesinga pena bien te na regretter ko sakana te pourquoi camarade na nga ko sala makambu ya boye penda ata soka bane ko mana papa na ngai mais si n'est comme un niveau ti a traumatisé maman na nga l'autre maman na nga mala laisse ta maman na nga pas ça gêne son autre mwana maman na ngai et ça loko ba camarade il faut essayer mnoka que oyo mwana ngai pour ndima pour ba te bele ba ndima te pa bota kinga pena avant et pesinga ko tout ko soit siko na mani ko kanisa est-ce que camarade na nga o atimbela te que na bakana na mobile na copain na ye na boyfriend na ye yango nga sala nga vengeance to ndenge nini est-ce que na tuna ye suki na tuni ye akoloba nini na sala siko nini vraiment ngai na sala nini epesie mutu ko soit yoka siko chose grave wana kolo lisolo nda tobete la cousine na ye pirier cousine na pesi biso lisolo pona to pesa conseil abitango abete nga ndengo abi cousine nanga na yebite nga na osaka nini oyebi ke tango nga pe na bandai ko kende pa ba camarade na wana un jour na sina bima pe na papa ya camarade na nga wana donc a convaincre nga na lenga osaka na te ala talisinga donc a kozwa soin na nga ye conseil a convaincre nga na bima na papa ya camarade na nga 5 fois taki na moment mais na minute ope anytime to ko bina no baka lokola azape lokola sugar daddy na nga azape ko mobile na nga do camarade ya papa na nga wana pardon camarade ya papa ya camarade ya muninga na nga sida fika wana abima pe na ngai mais camarade na nga yebite tala lisolo o ne za bosoto bana tozo ko bota na mboka libanda kana Afrique tout partout ba diaspora ba mama to bosa la culture na bisote balobaka mwana ko mona bolumbu ya papa te c'est très dangereux ta babaka mwana zaka ateke mwana oyo boti non tala ekaro wana déjà oyebi ke papa ya camarade nanga ko papa na yo mais au sacrifice on ndima na yebite neti mwana oyo biso congolaise alandaki nini kuna papa wana ya camarade ya papa ya camarade na ye po baza pe na mbongo te baza bango normal alandaki kaka kimukolo to ndenge nini toko lisaka bana na culture ya biso ya mboka parce que mwana wana akolaki na culture ya mboka akokangaki komeka ko oser atanda muté wana na ba Kongo ya kala po Kongo ya siko na yebite po bana bazo banga susu bazo banga ta ba papa te et pesa ki pasi tala likambo sika niveau ezali
tanga beteli cousine na cousine na bitanga obetela nga ndengo na bika atengo mona yabi vraiment yo biso ba kongo la culture wana te comment il se fait que mana papa ya camarade na yo abe atukanga pe na componente papa ndenga zwanga bon to koma ko bimana na bombeli yo te pota cousine na nga to solo makasi please koloba te na asko na problème est-ce que na yebisa mama que camarade na nga nde mutaka bimana papa na kolobela papa vérité que makambo ça les a bien dit tika wana camarade na ngai pour na ba prévenir tout to na sa ndenge nini est-ce que soki na yebisi mama ko mona te ke ngam na ko déranger libala na yesi ko pour camarade na nga na yep aye na ndako ayaka na ndako papa moniye abandi ko bimana ye poso na ka camarade na nga te papa pa ndenge ko mona ete na sala nini papa na biso docteur mukolo akoki ko sala bongo sikoto na wasala na okanisa nga pe na bimana papa ya camarade na yebite na kosuka ndenge nini. Est-ce que camarade nanga so ba soupçon que na mobile na chérie na ye na bimpe na papa na bango afandi nie yango ko sala vengeance mais je ne crois pas parce que ti le ba rateka na bana boyfriend na ye na mbali na ye ti le ba rateka na bana papa na ye et pesinga ko banga siko na komi ko na mama nanga mawa mama zo fa na matala mobile na ye avandi ko bimana camarade nanga mama yebite ke wana camarade nanga ayebi pete fi yango nani et puis camarade nanga wana continue akuya na mandako moko boyi nga pe siko na ali awa nanu na yebisi camarade nanga te yebi makambo oyo salaka bandi ko pesi passe yango agene pa cousine na yo wana abina sala nini na gangela camarade nanga sud-africaine wana na yebisa makambo oyo o sala na yebi yango na yebisa mama ke mobile na yo papa na ngai abana camarade na ngai de jeune fille o na okali solo wana wala lo papa na kata chambre za camarade na ngai na yebisa papa to na sala ndenge nini cousine na nga pardon yango na yepa na yo to sala ndenge nini cousine na ct ngala ko benga papa fisto to solo la partir to landaka partir a polo kwani abeta ka li solo oyo to yo kana conseil ya bande ko sala ndenge nini li solo esuki wana tala poto bana to ko botin étranger do bana basa suna kilo wana te na yebi ke bana kisasa mbalo pona peut-être na difficulté mboka bana bazo banga soute bazo kunwa na ba papa kuti ba 50 60 to mona combien est-ce que ba député honoraire to ba député ba ministre kutu bazo kanga bana ba 16 ans 17 ans donc o bazo matawana o ba benga ba petit android et ça mais kala tango biso zaka bana meki makambo yana ko sala mate peut-être pour la difficulté mboka mais bana c'est biso ne ko kola biso tozo kola pena bezaki difficile on na donc muyo sali kutu mabe avant kutu mama na bino to papa beta yo voisine to mama mukolo apekisho makambo sala yo mwana mkome na cigarette c'était un problème même quand tu es en classe pour au moins attaquer les sons ya sous-vêtements ya collègue na yo ya moi si c'est un problème beaucoup bien les amis d'enfance mbote na Teddy Mfitu mbote na Eric Ngabala Serge Bakula na Angola les profs à junior au Saint Skalala Nathalie Bongo Nansingo Iboza et Belé Bob Fimpa les amis d'enfance Papi Tomatoma Betu Kabolambi au moins on a aussi na classe bana aussi tone ko zwanini miroir au tie pena na se au monde na kaka sous-vêtement ya camarade abunu ya mwasi et moi so mo na ngo sepeli ko sakana te pe bande ko kanga maloko la bana do ne bana ko kanga kuanga na éviter po lelo ko bana ko boya ata ba kuanga o zaki po kuanga ka zaki po na kuanga ufungoli kasa ufungoli ata 5 kasa we ko mona kuanga lelo koma kuanga bana do mona ba sa kuanga na sachet do na sachet o so mona da kuanga na kati ndenge mona ba jeune fille lelo koma do mona papa mukolo mais alati ya kokitisa mama mukolo alati ya kokitisa do il faut ka sous-vêtement et monana na ebité diable akena biso ti wapi yango sale ke ba bana ba banga su ba papa te mais biso ba ba papa ya libanda ba papa ya diaspora to meka kokolisa bana na culture o ba kolisa ka biso pour apparent na biso to meka kokota culture wa o to kola lango pa bana na biso sinon te ça va pas tala siko ka o to komi o poto tango abetelinga lisolo ne pesinga mutu ko swa abetelinga ngaka lelo na bino ndenge zali awa tikana kota ngona komba cage na ba chaque fois na sali mission na kata mutu ka la benga ngo komba ya cage po elekelinga yi yango na komba cage awa boy to sola biso na bino
na communauté na ba parents bota langa ba papa bota langa ba papa ya bwane ba mama ya bwane ba ya bwane yaya soki ezalaki yo ne cousine babetelo lisolo okopesa solution nini papa soki ezalaki yo solution nini okozwa epesi mutu koswa tala masolo to bandobeta awa na radio lokole awa nayebisi bino masolo mosusu eza aso na beteli bino kaka ndenge na yoka mutu koswa ekopesa pasi tozoyaka to peni mama zwaka ta ya kosola na bana ya basi papa zwaka ta ya kosola bana ya mbali mama ya moninga na yo kokolanda ye te moko ezala kutu mwa kilo mpona bamama mama alinga camarade ya mwana ya mbali ezalaka mwa kilo me bapapa camarade ya mwana yo ya jeune fille 18 à 19 donc papa facilité wana ezalaka alors papa tomipesaka dignitaire moko ezosunga te tala masolo oyo sikoso na beti yango boye nayebi ke bolandaka nga na télévision bofungoli tv bolanda youtube bolanda papa ya sedek so pelende azopesa conseil na communauté siko lisolo ya boye toloba nini papa batala yango na mama te papa batala lisolo oyo na bana te to ndenge nini boyoki ndenge nini bolanda lisolo papa blande yo ndenge otala nga bana papa ofandi otala nga na mama ofandi wana lisolo to beta oyo esali bino ndenge nini ke mwana bino pe ya mwasi aza wana ya 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 30 ans aoyi ke papa azobima na camarade na ye osala ndenge nini epesi bosoto bopesa conseil bandeko mwana azala besoin ya conseil asala ndenge nini aboya camarade na ye wana ayebisa ye vérité babebana ka ami d'enfance ayebisa mama na bango ke mbanda na yo eza camarade na nga to atika makambo wana camarade apotana na mama na ye ndenge elingi ebongo soki siko na bi ebongo soki ezalaki na ozeme ekoti yo koto oyo ozobima na camarade na papa ya camarade na yo papa camarade wana atie ozemi yo mpe koto ozobima na papa ya camarade wana atie ozemi okoloba nini sacrilège na mwana ya sud africaine na mwana ya biso congolaise nana aza na erreur ya makasi epesi pasi bopesa conseil bandeko totindela bango mpo eza catastrophique mwana alobi na ndako na bango tension eza bien te entre papa na mama mpona mama ayebi ke papa akomi kobima na ba jeune fille ya mike ayebi te ke jeune fille yango aza camarade ya mwana na ye wana eza oyo toyebi emo oyo toyebi te epesi pasi lisolo esuki wana bopesa conseil mpo totindela bandeko Sisabidimbu polido matumo na Congo Central pesa conseil bopesa conseil Yaya Boza Salon Larry na Rosontenville Santo na Rosontenville pesa conseil Chibwabwa Richard Ditron Moulouba solo des trophées pesa conseil na Bosanité Tijan Lushombo ya Mama Franc un prince à New York yonde mankamu pesa lisolo pesa conseil kaka nde pesa conseil ba conseil na mne sungaka bandeko. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnateur ya Radio Lokole Télévision. Mama Rina Umbi, Umela. Merci na Chris Laris Pelende, oyo azaka na réalisation émission des fois caméraman, des fois un monteur, des fois à la lumière donc ils sont au four et au moulin. Yéla Mama Rina Umbi au four et au moulin. Merci. Donc bango de babimsaka biso kitoko bona télévision donc c'est que ça il faut les encourager quoi. Ndeko nyonso na besoin kopesa lisoto beta benga biso na numéro ya rédaction na biso plus 27 67 64 320 85. Bande kopesa ki masolo to ko beta yango kaka to bi liste za mulai to beta malembe. Yango to na combat cage boy na motanga repoto beta masolo pour ko édifier bandeko. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole TV sur votre chaîne Radio Lokole télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Partagez. Abonnez-vous à Radio Lokole TV pour et comme la bande de Cotina fin fond. A plus.